tant que on a parti pour fondation. Donc nous parce que non si na jalousie si na ba faible. Si na ba faible. Donc muto no so azara jaloux azara faible. Donc en tout cas bana mboka TVRDC il y a une pression sur quoi m'a changé. Donc oui comme masolo mususu les voler changer. Les voler changer. Tout le monde pensa qui est ambassadeur de la paix. Donc via ça Siraki. Donc patron à ça Siraki qui m'a commencé changer. Sur quoi to sengi na bino kaka na kati na mo mke boss. To sengi na bino boya. Bo contribuer bo pesa mbongo pour to bakisa susu ba mbatan ba ngonge bakisama. Sur quoi masolo comme ya bien. Yum to ebolamba yaka yum to ebi ko beta moi lisolo yaka bossa ça lobi ke ko finga wate moi na sa tambola zuma kolo donc mino se bimi ku to tika na yo tant au finga se leki on ezaki moi na bano tambola sika suko masolo changer bo contribuer na TV RDC bino mo bozo kaka makambo to kongo komiawa masole changer tout soutenir tout ça la bien tout soutenir mboka tout soutenir ba patapousu tout soutenir ba kwado ba tout image ya sika tout ça na to lingana les amis bio ambassadeur de la paix ya UK ce qui problème vous allez to solo là donc masolo tout ninga et pour la partie vraiment ba partie zate parce que na kata partie il faut pas s'engager sa communauté, pas s'engager sa peuple congolais. Mais à Ezali, ceux qui yumbe moi ka. Donc ça déjà beaucoup on commence à lumbe moite. C'est n'a pas le bon bien tu peux ça trop ma bien ti. Et ça sauter et ba stopper non. Et ça qui est impoli papa mukolo. Aux gens aider à partir de tuningai au sala vio au dikenga. Au lukana e pa na yo. Mais bino bat mo ki mabino déjà sous parti té pas parti zali amour ah pourquoi ba frère ba ki mabiso tout ça li bango nini boyebi si bango bo fandi boyebi si bango idée na biso zali boy bo fungoli exemple bo fubo tant boza na parti il faut boza déjà boza na mbongo boza na makambo tout bo ki na Congo bo fungoli ba dépôt peut-être ba bi ke ah na dépôt ya ba parti wana dépôt na ba teka so makaye bozo teka ma $30, on va à $15. Donc c'est ce qu'on a un parti politique, il faut pas ça la Eve. Mais parti politique il fait soutenir le gouvernement. C'est vrai. Ah mais ouais, dès que ça awa, ba parti politique mingi, ba on va ça la parti politique pour la discussion. Quand tu parti politique faut ça la business. Mbongo bino bozo koti ça la caisse. Mbongo bozo contribuer pour la partie la bino joie vie. Et paiement. Mbongo on a fait tourner. Faut ça la bilanga. Voilà. Faut fondre la shop. Il faut créer un emploi parce que mbongo wana ole efanda na banque ole bo sengaka mais oyo bino bozana ngo na oyo bozo senga na charité ils ont ça la musala parce que ils ont tourné na banque bozo somba biloko bo signer ba contrat na ba dépôt minene ils ont fournir bino peuple les olia gouvernement choc il y a tout équitier les tout le monde ah ils ont technique ba cause bazana les bazana ba restaurant bazana ba business est belé ils ont été TVRDC yoza patron pour ce kaka té faut fungola ba branche faut fungola ba restaurant faut fungola parce que mbongo wana ils ont tourné et permettre yo au management oyo ba ndenge nini ya ko ba ko sangisa masolo qui est bien mais so oza kaka na télévision makambuto ezali awa. Donc il s'allume mon boulot. Exactement parce que on a aussi £1 et pas tu vas payer ça pour nous contribuer de tout foot espace surtout nous tous les masolo ya mboka na on s'enga £1 et pas mais jusqu'à présent nous avons même pas na 50 personnes au bapesi mais batu bo ba opesa baza batu a monter à malamu na otanga ba komba batu ba pesi semaine oyo next Friday pour natanga déjà lundi nous avons les autres la paix moi et mon bienté que communauté congolaise mobimba boye 1000 personnes pamba tozo senga tozo mona les autres sont ratés nakachiote au monde peuple congolais un peuple moto ba génie peuple de Dieu toi ma électro au monde mu popo nongo bandaki télévision bandaki bien té bato ba ki pembe na yo bazaki malade
mental bazaki ba méchant bazaki un esprit de vengeance un esprit de haine et même mutu down succès ezalaka te yango omoni biso nyonso tokimaki yo bato nyonso babendanaki po télévision ezalaki na marche ya bien te donc mutu so azwi problème libanda yo mpo ozalaki vraiment na contrôle ya makambo ezoleka na tv te mutu nyonso azwi makambo na libanda aleki na télévision abandi kofinga abandi koloba makambo ekokimisa bato mais esalama so te nde tolobi ke babiloko wana esili vraiment mpo haine tolobi ke mutu aza na haine aza jaloux et puis aza un esprit ya faiblesse aza mutu ayini kaka mpona kopanza donc voilà pourquoi tolingi biloko wana lisusu te po oyebi yesu batunaka ye question jour moko balobi ke commandement nini yango ya monene tokoloba bibli bakoma lingaka moyini na yo donc cela veut dire donc bato baosala biso mabe il faut biso tolinga bango donc ata bato bazofinga biso il faut biso tolinga bango donc yango moni ke ezaka pasi niti toza na kati ya biso nyonso toza na kati ya welcome tv toza na bapaster toza na bato mosusu mpe azoleka mpe awa azofinga mpe paster moninga ozomona te ke seke moto aza na maladi donc aza na besoin abenga ngai azwa éducation na ye azwa traitement na ye ya moral azwa banini ya kosisa anga do yango wana moni boss sikoyo bato bakoya po tv sikoyo ekomi tv ya rdc na kati ya tv ya rdc tobengi bato nyonso baye mpona kosolola okouta kongo ye olobi ide oyo ndenge nini mboka ezodevelope moto akosimba yo te motu akoderange yo te donc awa ezali esika oyo ezopesa bato éducation sikoyo bato bawana mpa nkuta moso ya moke sikoyo bato bakopesa parce que image ya télévision échange ndenge yo moko oza patron ya télévision oboyi makambo wana po biso tozala komona meta mosusu ozali kotuna master makambo nini bazomona siko neti okomi kotuna kosola na bato yo moko komona ke welcome tv ekomaki vraiment salité na makambo ebele ochange ozongi na temps tant que tv ya rdc donc ndenge otuna question ya bata parti baoyo bakendaki na mwa loyenge kingandi yaka totya mopuye te bozonga na temps soki problème ezali bapaster bazali bapère spirituel bazali kolakisa yo koma kocontrôler anga parti ezali oza na besoin masse oza na besoin na nga tanga na so rejeter nga ye te mais olali ti wana aza na masse ya david londe yokaka nga ambassadeur de la paix donc nakomema bato yango moi bamasa balali mpo nini balingaki koyoka bato te balingo komisa moto nyonso ennemi nzoka ifo approcher ozwa ndambo na nango ndambo aza nango mutu pamba aza te voilà ezati mutu mwa mayele bayebisi eke diego kaka découvrir bambushili non mais siko eloko wana oyo olobi wana batokenda na classe balobake ambushiri ya fleuve congo mutu adécouvre yango diego kaka azalaki étranger te mais ye ndenge nini un étranger aye na kati ya mboka na biso oyo bakoko babandaki kovanda ma yango ezalaka mpe siko ye étranger aye ozomona nde babanda kosaka na biso eza bamasolo biso fo toefungola congolais ke bakokosaka na so te na niveau wana te mais ouais eza neti moto azoloba mayele me bazolobisa ye epuis ezala na bapoint ebele ya peut-être 20 sur 20 soki olobi ke diego kaka ye motu amonaki mbushi yako mais eloko wana ifo abolinga yango toza na besoin baparti bato bazokoluka kotambusa mboka kolongola makambo oyo mindele bayaki kokosa biso eza neti motu moko boye akuti bino na mboka na bino bopeshaka na mai wana bomelaka mai wana bovivaka na mai wana elesaka bino ya habité bino te ngani mutu namonaki liziba oyo ngam na contrôle mais bomeme na tipoi non biloko mosusu ezosenga bato ifu bazwa mayele technologie ezo développer oyo bakosaki ifu kolongola totie masolo ya biso bakongolais totie yango te awa penza diego ka oyo okosaki po bamemaki yo na tipoi bayambaki yo donc ebale wana ezalaki déjà bolongoni yango na classe bana bakotangisa bango sute ozomona parti fait contribuer na makambo ebele na technologie na éducation na développement parti ya mboka na makambo ebele ezaka ti tosangani boye tosololi boye sili oyoki wana kuna te alingi biso te aza soki ndenge nini oyo kuna non boluka bosangisa bato tozala na kimia tozala na bolingo
ndenge oti koloba papa na ngai donc ba parti vraiment à Londres ezati ezaka système ya koswana kwendana non mais nani Ngwanda za na parti politique non papa Ngwanda za na parti politique aza na parti politique mais na ko expliquer le moko ezalaki papa moko boisé na libota na ye kombo na ezalaki Koko Congo Koko RDC na bana botaki azui mwana moko saki moko kitoko na libanda na kati tunda ba or ba diamant abi mwana saki yango soki bande kono ba kinzala fungola na kati pesa bongo loka kolia mais yaya azui saki ya lula kaneka saki libanda so yaya nzala papa nzala afungola saki te botika saki nanga bozo moko te mais mukolo saki on longo na maboko ya yaya mutu muso azui yango tanga fungoli Koko Congo tika makambo boy tango ka bandi ko bimsa ko meka ko lesa batu boy kaka yaya oya simba ki saki atomboki donc l'axi que papa Ngwanda zaki na Congo ayeba ki teke Congo za donc Koko Congo atikela ki masolo na l'axi donc neti azaki na pouvoir bango ba fandi 32 ans soki 31 ans na pouvoir mais ba yebe ko na kati ya saki ya Congo te ba bande ko mona libanda ya saki po saki yango ezalaki kitoko mingi mais na kati ya saki ezalaki na bozwi koleko eza libanda tango bato bazolela nzala oleba fungola bayeba ndenge nini espa partage bazalaki nango te siko tango bake libanda yaya mosusu azwi saki tango yaya fungoli saki docteur loba muze tango afungoli saki abandi komeka kobongisa bayaya nyonso oyo bazalaki kosimba saki wana batombokeli ye mais eutaki na maboko na bango donc Congo wana eutaki na maboko ya papa Ngwanda TV Bendele soki bozokanga bofingi trop tango soki bokanisaka bato basepelaka nango ekomi too much bochanger langage bolakisa bato amour bolakisa bato ete kofinga wana inane bofinga kaka moto nayebi te ata mpona sante na yo moko neti mikolo nazwi bamessage ye na nini na biso bato nini balobi ke yo no Tshisekedi batie babi Tshisekedi akolabora na baétranger na batuti so na barwandais ndenge akolabora na bango batie sikoyo photo moko Tshisekedi azopesa un étranger mbote mais na gauche wana eza tricage te wana bon mpona makambo ya papa Tshisekedi aza likunzi ya mboka mais baconseiller peut-être bazalaki ya bien te pourquoi IDPS eza parti moko monene na kati ya IDPS esala école te na kati ya IDPS elesi peuple congolais te na kati ya IDPS eza na école te eza na école esala rien na monene bandakala voilà nzoka soki po azoba aide mingi ya bato ya libanda IDPS vraiment eza pe peut-être pe kolela ya bato nzoka ye soki azalaki na baguru neti biso bahomme sage ya Congo tonga topesa ide IDPS ekozala na badépôt ya baloso badépôt ya makayabu mais Portugal oti musika asali yango badépôt ya batomate donc soki okei na parti ya IDPS na dépôt na bango kuna kosomba biloko ya kolia moins cher donc bazocontribue na mboka na kati ya IDPS mpo ezalaki parti moko ezalaki soutenir na bato mpenza makasi bambongo ezalaki ebele kokota na kese na bango fallait bacréer baemploi fallait créer une activité pour contribuer na peuple congolais et puis pour na partie na bango donc ezalaki kaka wana tobima na balabala bato babimi tant bato bazongi na nzala nzoka eza parti oyo il fallait sala bamakambo ya bien eza ba erreur donc bayebi trop biso bato yebi mingi tolingi konégliger bato ya se nzoka na moto ase akoki kosala mpe eloko moko boya bien banégligeaka motu te babwakaka mpe motu te donc ezalaki trop je les connais. Ok, tozokende na break, then after the break tokozongela bino. TV Radio du Congo, de Tolobi,
combo ya chaîne Abisso Asika, TV RDC, l'émission il y a Love and Peace. Et là, tu as une question, moko. Namoni ba mama na Congo, bazo aider communauté koleka ko ba papa bazo sala ba charité, même biso to sala ba mama na biso mama Gijil, azamona mwasi akenda ki sasa aidaka na ndenge na ye ba mama mususu to mona mwana biso ya Miss Congo awa Amelia azamona mwasi azokende ko aider batu na ndambo ya zana ngona Congo ba mama ba osala mo masolo belé pona ko aider ulingo bani pour ba mama. En tout cas pour ba mama to boka bonga ba frère ba papa to bima na distraction ya masangi belé ya ko swana ya ko discuter biso na biso to zala bomoko po ba mama penda ba zala bomoko to ba kangana ba suki to ba fandaka en tout cas ba zala together mais biso yebuna ala tsanini yebuna boy toujours tika la sima donc so kep de ti na bambule roya donc basi vraiment ba offense ma solo merci moi pour la maman au bazana ba charité bazo contribuer pour na bana na ba hôpitaux na ba makamunyo so vraiment na boki ba fleur pour la maman et puis na bo sanité pour la maman na biso maman Olive mokonzi ya maman ya mboka na landaki vraiment ba activité na zo sala en tout cas ba fleur mingi pour na musala zo sala ko aider bana ko aider basi ba kufela mibali donc maman Olive sila za limbote siko yi azo aider bana azo aider basi ba kufela mibali wapi na Congo azo aider na Congo azo aider partout soko beti na YouTube tali ba makambo zo sala na YouTube obeta nini po otala mama ça kombo na yo mona obeti kombo na yo mona blog ça mona mtu bima pa ça mama pour tout mambo wa mama donc aza parmi ba mama oyo ya mboka baza belé tant soit kombo na bosani baza ko salisa ke biso ba papa biso ba papa toujours un esprit ya haine ya ko discuter ya ko swana ya makama pamba mais nzo ka fito za la bomoko po biso plutôt banda ko aider neti ba mama ba mama bazo sala misala kitoko baza ko aider charité ba mama ezo kende bien ke biso ba papa po biso papa soka to zumbo ngolo ka liboso ezali ndako ba c'est belé makambe belé mais moi c'est en zo zana makambe charité azana na mawa ya bana azana mawa ya bakoko azana mawa ya baso bakufela mibali azana mawa bato bakufulaki na Congo Brazzaville azana donc moi ça za mutamawa moi ça bongisaka donc c'est comme moi ça zali makambo tambolaka bien en tout cas merci pour la maman merci pour la maman na biso Congo maman Olive merci pour la maman oyo bazana ba charité donc vraiment biso mibali vraiment tout wake up tout la muka pour na ko soutenir école na biso RDC na ba aide ce qui gouvernement ko quitter biso ba tout peut ko sala tout monde na awa gouvernement asala mama so emote ba charité za na ndenge belé eza ko contribuer na balance ya mboka donc to ko mema pe na Congo eza ka gouvernement kati biso pe batu to soutenir les ba mama ba osala donc gouvernement zali place où il y a bosani ba ko quitter batu musu ba chima boko donc to za na ngope awa en tout cas courage mingi pour la maman na musala ba osala en tout cas na sepeli mingi na réponse na pour même biso na kati ya comme TV bato mi ba osonga biso na mwa mbongo nde ba opesa zaka basi donc voilà ba maman vraiment bazo mériter ko bakela bango ba fleur likambo yo lobi ya maman Olive wana ba biloko ya zo sala wana omoni mo ndenge ezo yoka na bien te pour télévision ezate bon net yo télévision RDC pour na biso nyoso ezaka basola po ba makam na bango pe ba activité eko ba osala et mona na bana poto que mutu so akotaka na YouTube te comme ça obika ka technologie yango eza ma pona mutu nyo sauter mais na télévision message ezo kende kitoko azo sala musala donc on a ko telo toko boya te azo sunga azo fana na ba pauvre azo simba ba maladie azo management azo meka ko épauler mboka et puis na ba maman mususu pe bazana simana ye o pe bazo sala makambo na bango privé donc TV RDC déjà ngoyo au changer image ya piste ya kimia et continuer boy au sunga ke batu mususu pe bakoya pour baba na pe ko lakisa biloko bazo sala ba makambo bazo sala ko ko magneti ko banga
télévision wana et comment il est surtout ya yote ngana yeba écouter que ça yo nando quand c'est ça batu mususu sur une image échangée comme pendant komba mboka merci pour la news merci de commune presque na suka émission na biso ndé na lobi ke na bandeko to continuer ka ko soutenir chaîne na biso eza nango likambo ya mboka eza likambo ya Congo. Tout le monde a bagane, bazana ba chaîne na banga ba télévision, ba Nigérien bazana ba chaîne na banga ba télévision, tout le monde a banga ba kena kofinga na raté, tout le monde a banga ba kena sala ma bete. Alors na lingi na yebisa biso ba congolais toza na ba vision o ya ko soutenir eloko o mutu asali, esprit ya fumi soka moni mutu. Muninga na fumi abomi mpese, fumi yaka ache loboko ti batomboli mpese. Alors toza na esprit wana bandeko na ngai mboka na biso eza mboka na biso tozana besoin ba mama nyonso tuna ba papa nyonso to o ba osala makambo ya bien o ezoyeba na te télévision kaka yango oyo o tokoki kolobela awa na télévision on parle de tout et de rien mais sans kofinga sans critique sans koswana tokoki kosola masolo ya mboka mais toyeba ndeni tokoki kolobela yango pour soki lelo un grand leader oyo ya parti politique oyo nini UDPS ya Tshisekedi il fallait un parti politique basé à la rapide dans business na bango pendant 33 ans basé dans business côté mais na yo qui na discours na bango ba to ça dernièrement a singi ba kene négociation na gouvernement en place ce qui est mutoyo azaka ce qui combattant Tshisekedi akala azasu Tshisekedi asikote azo senga négociation donc cela veut dire il cherche la paix alors ceux qui ont cherché paix bon ngana yo sikoto sani alors to comme na suka botinda ba texte message na bino nous sommes là na télévision na biso TV RDC au toza pour nous parler masolo ya Congo et dans l'avenir comme la grâce de Dieu est là et le support est là nzamba osala ke to contact to zonga le na 24 heures to solango prochainement que Dieu vous bénisse see you next time God bless you on est beau soutenir bo pesa ba idée malamu bo pesa gouvernement ba idée malamu mais bozalika ko finga zoba nyama matungolo nini bope sa vision na bino tozali na démocrate awa tozali na ba démocrate tozali na leba tozali na ba conservateur pesa idée na yo Ozaline lokola Bible na vina ngai ata na kata mabuku kama nakoki kobunga Biblia teo Lora Lutumba Saleo ozaline gros bébé na ngai nga Esther Ali nazali pédiatre na yo soki obeli malade na yo soki oleli kisi la kopesa yo soki tomboki bilenge la kobondela yo totongi nenda kopembeni ya ebale Robert Lutumba tozali na posa ya mbula te enoka po tozwa mai tosukola maboko topangusa pinzoli na biso na miso tolimbisana libota oyo kelani ye totonga ndako pembeni ya ebale Sylvie Lutumba tozali na posa ya mbula ya kakete ebeta po tozwa mai topangusa pinzoli na biso na miso ya Marie-Paule très urbain eyaka te eye na République démocratique du Congo sur fond propre ya Onatra mpona koluka bana ya Kisasa bakongolais basalaka voyage de mokolo ya Kinshasa Matadi kokende
kolamuka na ntongo mpona bakende misala surtout bandeko na biso bakota masina na bakimwanza batambola na train kitoko bakonzi ya onatra badesidaki kokotisa batrain oyo ezali korépondre na banorme internationaux, c'est-à-dire oyo ezali mpena batrain ya kitoko bakiti ya malonga mutu atambola na ndenge ekoki ekotaki na kati ya Congo arrivé nango na port ya Matadi biso tozalaki wana mpona bino botala modele nini batrain wana ekomaki ndenge nini ezalaki réceptionné na bakonzi ya onatra mpona bino bolanda match ya kitoko. Transport urbain. Les tobatelo qui toko ba respecter yango, pas pour comme bangate, pas pour comme bangate, donc les a pour le moko na biso, et sur la biso. Match oyo, les ali, wow! Na bandi bolandi ndenge nini arrivé ya batrain urbain ekotaki bongo na kati ya République démocratique du Congo na port ya Matadi na présence ya bakonzi ya Onatra PCA pe batu nyonso oyo nyonso bazali kodirige Onatra bazalaki wana parce que ezalaki bongo likanisi moko ya malamu mpona koluka toujours koaméliorer situation ya transport na kati ya ville ya Kinshasa précisément mingi na bacommune lokola Masina, Kimbantseke, Bamonga Fula parce que na bakimwanza pe bautilisaka mingi transport ya train. Et soki wana te bana mboka il faut boyeba ke kolongo ya batrain urbain wana na kati ya port ya Matadi eyaki bongo awa na Kinshasa pe wapi cérémonie monene esalemaki mpona kotia yango marche mpo bana kotravaille mpona bakino bamata tozalaki wana mpona bino potala mosala na tre ezali kosala bonzimela ngai.
en tout cas banaki na kosa binote ba baki to kosaki et to chaki pano kuna na gare